problème est que bato ala muka hein Martin Fayoul na groupe nae balingi ba somba likambwana on comprendre ba komisango politique té Mike Mukeba est la première fois à côté prison à sa côté prison en tant que journaliste Mike Mukeba indiment ba kenda na ndenge ya tribunal DGI a fondé le dossier enquête seulement on comprend bato bola na biso na biki bato bazali banande bola na biso bozande na mpiaka bo ozonga na kimte na le barabe na bisa bino elokwana mpiaka nde sala bino bo ozonga na kimte o mesana déjà moi métro au félé au ibi au mesana déjà moi ndako ya l'état landra wa 40 mois ya pona kozomba $50 pasi na biki bo ozonga te na linga na expliquer bino nazo attaquer bino te mais nazo linga ko expliquer bino nde bozana difficulté à comprendre pas déjà bato basi pas comprendre yo alingaka asa comparer na dossier wana sikota alinga asa comparer na dossier wana a memeli yango passer pour ikuna na assemblée provinciale de Kinshasa passer pour yi akumoni yango vrai shida pour que ba politique na la hein politique na la maman ba lo neto fandi na boye comme mo le lo kandeto boya $200,000 osundoli micro tango eli passer pour yi kopona ya la wana. Je parle des choses que je maîtrise. Je suis journaliste d'investigation. Avant d'être analyste politique, je suis investigation de l'Egaga. A memeli passer pour y comprendre. Député wana député IDPS. Na koloba comme on a été meilleur place déjà pour l'émission. Même bande qu'on a yé. Ba ko yebise que yo déjà ba situé na dossier moko boye. Pour président Fati, à ligne logique. To monter cousin na moko ba condamné 12 mois de prison. Nde ko na moko Fati. Na gafa sala ki na boîte 12 mois de prison. Yango ba aventure ezate na Fati. Vous comprenez? Naza pro fatité mais je suis pour na et loko oyo ko sala que République démocratique du Congo est comme état na batunyo so baola na biso libanda likambu ya Mike Mukeba bakangi pona makambo 15 millions te Mike Mukeba c'est d'ailleurs liboso azalaka journaliste bino moko boyebi akenda na ya bokisa makambo ngo comme na politicien comme na député provincial. Likambo ya Mike Mukeba mutuaza la base nango je suis clair et ça passé en poi ya omila va passer ba ventir botika ba ventir et a passé en poi 15 diplômes à maîtriser le remonter na politique parce qu'il faut apprendre un peu politique ba apprendre rango yende bazana conflit na Mike Mukeba et ça makambo 15 millions te yango nanzolo ba bande biso ba journaliste ba na TV ba olela na ba internet pour na kofinga mwana mboka Vital Kamerhe makambo etali 15 000 Mike Mukeba n'a rien Vital Kamerhe n'a rien à voir avec ce dossier là. Oui, le plaisir est pour moi de savoir. Très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Merci à toi, Hermat Tadi, pour les images et un grand merci à celui qu'on appelle Golo Mayala, Babi Mtalamba Angobia. Merci à Christelle Mamou, merci à Internet Bengakolandabiso de partout dans le monde entier parce que Bazalarawan est toujours attentive pour nous la information na ba news o le kaka toujours na Kinshasa. Oui, lelo na rubrique ya masolo ya mboka nde tolobaka na bino toujours na rubrique ya masolo ya mboka on parle na makamuni ezo le kana République démocratique du Congo na masolo ya mboka tolakisaka bino comment tozo évoluer na masolo ya mboka tolakisa bino soki président Félix Tshisekedi azo mema yango bien na masolo ya mboka tolakisaka bino pe qu'est-ce que Martin Fayoul a sali Vital Kamerhe batunyoso ezala kaka bongo na pesi merci bongo na le mignon garçon Batunyo Sobazala toujours na Libaku ya Kolanda Biso. Aujourd'hui je suis avec Lewis Kasonga hein? Lewis Kasonga Torosolanae Masolo Ebele parce que lui il est analyste politique et moi qu'on s'est présenté sous na balinga kae bazoye déjà na kati ya émission Mkonalelo bozapete bolande émission au Tinasuka. Je dis déjà bonjour Lewis Kasonga. Bonjour madame. Bonne santé. Kitoko kande omani biso boye nde ata moi sala biso moi ba vertige mais kitoko pepele. Kitoko pepele makambo elekana. Na makambo ezolekana ndenge toujours ya bien. Makambo ezoleka kitoko. Pour na yebisaki batu ke soki président Fati na yebisaka batu ke soki IDPS ezui pouvoir na mboko yo boko senti même niveau yo management ko salema pona mboko yo nanu salema te makambo eleka kitoko. Bino mo bozo mara ndenge président Fati akendaki azaki na Belgique akutani na ba autorité pour akendaki na invitation moko officielle akendaki tende batu mosusu OK ipoto OK kozwa congé na yo OK kozwa mwa mopepe na yo yo kanso OK o sorti moko officiel te président Fati akendaki na poto
na invitation moko officielle il y a gouvernement belge na royaume ya Belgique donc nezolo ba makambo ezolo ka kitoko makasi. Makasi avant to kota vraiment parce que li solo aneza kitoko to kolobe yango kana kati ya émission mkona lelo mais to avant to kota na mozindo to lobela déjà likambu ya arrestation ya Mike Mukebai bakanga ye abi ava innocent à faire 15 millions yo koloba ni par rapport ya likambu c'est oyebi maman journaliste oyebi bandeko na biso mo ya ba journaliste surtout biso ba tout émerger na internet parce que hello mo bosani moi-même je suis journaliste bisonde to banda masolo ya politique na internet na Congo pour na bi que Congo mikili na ba musona ba no sana ba bilo ba musicien mais quand nous sommes venus to biso on peut faire aussi des émissions politiques na carte en internet to informer bandeko na biso o bazol libanda qu'est-ce qui se passe na mboka na biso. Je regrette d'abord les gamana lingi ko tango mingité mais ceux qui otuni mutuna na linga na pesa moi éclaircissement muke na batunyo so ba olanda biso libanda. Likambu ya Mike Mukebai bakangi pona makambo ya 15 millions te. Mike Mukebai, c'est d'ailleurs liboso azalaka journaliste, binomoko boyebi. Akenda na ya bokisa makambo ngo comme na politicien, comme na député provincial. Likambu ya Mike Mukebai mutu azala base nango je suis clair. Et ça pasteur Mpoi. Ya omila va passer ba ventir, botika ba ventir. Et ya pasteur Mpoi 15 diplômes à maîtriser le mot dans la politique parce qu'il faut apprendre un peu politique. Politique va apprendre à rango. Il y a des bases dans conflit na Mike Mukebai. Et ça m'a 15 millions t. Il y a un anzolo ba bande biso ba journaliste ba na TV. Ba na ba internet pour na ko finga moi na mboka Vitel Camere makambo etali 15 millions. Mike Mukebai n'a rien Vitel Camere n'a rien à voir avec ce dossier là. Dossier Oyo ils ont payé ça moi passe parce que to commune a état de droit. Et ça justement il y a pasteur Mpoi. Pour na que place to ça l'émission bandimina pe pe roza la kotoyo église na pe eza pembeni awa eza likambo pasteur Mpoi pour ba pasteur talaga ba pasteur bazana ba face mi balé ce que za kote wana za na face mosusu za kote za na face mosusu ne baza likambo na pasteur na Mike Mukebai c'est-à-dire que dossier za boyi nga mona lobo na interview Mike Mukebai na coulisse Mike Mukebai explica boyi likambo oyo bazowelela kuna na assemblée provinciale ezana nu likambo ya makambo ya babis moko ezalaki banda kosala transport na ville province de Kinshasa. C'est là où Transkin. C'est là où ça pose des problèmes. Et ça dossier moko ya mbongo. Dossier wana ekendaki kuna na présidence. Tango ekei kuna député provincial mo ya IDPS. Alingaka asa campagne na dossier wana. Sikotango alinga asa campagne na dossier wana. Amemeli yango pasteur Mpoi kuna na assemblée provinciale de Kinshasa. Pasteur Mpoi akumoni yango vrai shida. Porque ba politique na la hein. Politique na la maman ba lo neto fandi na boye comme mo le lo kandidat boya $200,000. Osundoli micro. Tango eli pasteur Mpoi kopona ya la wana. Je parle des choses que je maîtrise. Je suis journaliste d'investigation. Avant dans l'analyse politique, na ima comme investigation de Eligara. Amemeli pasteur Mpoi kopona. Député wana député IDPS na koloba comme on a été meilleure place déjà pour l'émission même bande ko na ye ba ko yebise que yo déjà ba surtout na dossier moko boye pour président Fati aligné logique to monter cousin na moko ba condamné 12 mois de prison ndeko na ye moko Fati na gafa salaki na boîte 12 mois de prison yango ba aventure ezate na Fati on comprend naza pro Fati te mais je suis pona eloko oyo ko sala que République démocratique du Congo est comme état to longa na ba aventure à pampamba. Eh maman, toi va vantir à pampamba mutumo boye. Moi des 3 diplômes naé et ko sala pe logoté a commission ngo mo danger. Diplôme il faut ko bongisa na ndemboka. Ba Mpoi na mutu na wana ndenge siko babandi ko bongisa Mike Mukebai na kati assemblée provinciale. Eza makamute oh afinga ki ba chef coutumier te. Eza likamwa likonda. Po ba yebisi pasteur Mpoi ke yo pe ozana autant. Ndé Mike Mukebai misaba on en poisson. On comprendre hein? Ndenge siko ba komi otemela Mike Mukebai malo makambo wa bien te makambo toko tolérer te na kati ya mboko nous sommes bâtis bato ba se battre na mboko ça fait 37 ans pour tout na état de droit tout comme muto s'exprimaka ezateke muto lobi boye opinion na ye komi mabete siko passer Mpoi kopana amoni que il faut to écarter Mike Mukebai tant ba écarter ye à suspendre ye nano ba ko futa été tout ça
na likambo ya libanais moko azalaka wana kati ya Kinshasa wa na pouvoir otu koleka libanais na akomaka lokola mutu moko intouchable maman hein intouchable ba yemba pas musicien libanais comment na ba obenga j'oublie les noms hein libanais na zana nyongo ya ville ya Kinshasa sur 30 millions de dollars parce que pour ya comment même ba wa ka surtout jibende aba yewana abeda chou yewana parce que pour yi akomo même libanais na église na ye mutu na za musulman akomo même na église na ye za mabete azoyo ko sala nini donc likambo moko songola par to yebinde comment ça évolue en Afrique likambo moko za caché likambo za caché likambo likonda yango moni en complicité na justice bazuma ngeba batindie na prison biso tozo sengande dossier qui est na niveau ya tribunal audience ya les deux parties balobi ma ngeba ba fondé pas 19 plaintes on disconvient pas to sengi dossier qui est na niveau ya TGI deux parties ya samba tout maintenant nyarolonga parce que tout mis dans état de droit c'est la justice maintenant on comprend da maman donc les dossier ma ngeba ils ont déjà wana ba politicien te ba kota na katu ba commission politique ezali kama politique te même yemoko Mike Mukebai asenga ba avocat na etika kama o akomeli président de la République asenga ba avocat na ye to ke na ndenge ya jugement devant le tribunal. Oui les huissiers lobby que likambo eza ya 15 000 te mais moi si na ye le jour oyo tozaki na meeting ya Martin Fayulu alobi eza yo yebi te likambo ya 15 000 mais yo ozo affirmer biso que eza likambo ya 15 000. Maman oyebi moi si na elle sa femme elle ne maîtrise même pas bien la politique. Moi ça zo maîtriser politique bien te yango mo soko za na yo za politicien tu as une femme à la maison il faut ça le rôle papa Tshisekedi maman Marthe la maman des présidents de la République elle maîtrise bien des dossiers politiques. On comprend hein parce que yé mo banda ko mi pesa soko za moi si politicien tika politique étouffé problème ezaki bato ala muka hein Martin Fayulu na groupe nae balingi ba somba likambwana on comprend ba komisango politique té Mike Mukebai est la première fois à côté prison à sa côté prison en tant que journaliste. Mike Mukebai indiment ba kenda na ndenge tribunal. TGI a fondé le dossier enquête seulement on comprend pour parquet jusque là parquet ça l'enquête c'était parquet c'est non je peux dire que les organes de la loi lorsque tu viens au lobby que yo finga au kangayo aye maintenant pour na yeza na droit ko sambisa mututé yaza organe de la loi rebi soka mwindi ngamba fondelo photo kangayo abombio akotindo na bato bakosambisa yo soki OK kuna olongi à ce moment là tu es libre. Oui dossier à la muka Martin Fayulu alobaki ye moko azo représenter la muka bazaki sika moment au moins vraiment dossier à la muka ba olobelango lisute ezo kene sumamba la muka ezo ke suli bosote to yo ka sute to mo ga Martin Fayulu akomi ye moko ba panzani ou comment maman Vanessa oza journaliste à munene moi si kitoko boyoka nde zuwa te sona lobi aza moi si kitoko po ngala mto polémique soki yo sala émission na bato babisa oza moi si kitoko te etali yo ngana lobi likambo ya lamuka soki tolingi tokota na mozindo je sais que bato bele ba ko regretter nango on comprend hein lamuka wana ezalaki eloko mo fondé sur le plan occultisme on comprend hein lamuka wana ozomona wana oh Suisse bakendaki masolo na Suisse oh bakendaki boye et ça c'était du l'occultisme si ko tango ko pone simbité il faut bato ba panzana l'occultisme sana wana musala nango ezalaki ya kotia Congo na kimia te po ezalaka na avantage na bango ba mindele on comprend bato mosusu l'occultisme esimba na bango te na lobi ya liboso mwana mbok Moïse Katumbi ye abotama na ye homme d'affaires il faut ça la faire na ye en dehors ya politique en tant homme d'affaires il faut ça la faire na ye et là on a nous occupé à liboso il faut ça na ba faire na ye po elle a fait plus de 3 ans en exil écoutez mbongo belé ba politicien ya miibi oto za na bango na Congo balingaka asomba moi Prado asomba moi mutuka tonga moi ndako ba kindaka pa Moïse Katumbi ko liaka yembongo te o moni ya ngwana moni tango a cédé et bonga ya lamuka hein azongi na nusima po azokipe na makambo na ye sport makambo na ye ya ba faire na ye nanu o to yebeli Moïse Katumbi tokena ngambo ya mwana mboka Jean-Pierre Mbemba bo regrettera te na yebi d'autres fois na passé na émission mo na chaîne mo YouTube tango na lobi ki Mbemba c'est une aventure il y a même des gens ba menace
Moi, je suis journaliste, naza analyste politique et sociale. Nakobanga mutu moko te parce que na lobaka likambo oyo naza na maîtriser. Nakofinga pe mutu te. Nakofinga pe mutu te. Soki na fingi yo memanga na justice na lobika vérité. Jean-Pierre Mbemba azana na dossier moko boye oyo batu belé ba maîtriser. Même des politiques ne maîtrisent pas ça. Jean-Pierre Mbemba azana na dossier na CPI. Il faut na système na CPI. Il azana na dossier sous la famille na bango. On comprend. Makambo atali kambo eza muke pour na mutu lokola Jean-Pierre Mbemba. Ezo occupé na face à maîtriser na sikoyo azongela makambo oyo etali makambo ya politique na kati ya République démocratique du Congo. Omoni epai wapi ke tango mwana mboka Martin nani nani Moïse Katumbi alobi ke Makamwana ya la mouane ya sepelaki na ngote. Jean-Pierre Mbemba répondait qu'est-ce qu'il a dit à lui Makamwana c'est l'équipe. Total à pour l'avenir. Total que la prochaine fois tant que tu organises l'élection, on comprend hein. Tout que ndaraté après élection, mutumora contesta kango après élection vérité des îles ne devio le lo aventure té. Na likanisi wana je comprends que la mouka est ko avancer les sous-souté. Parce que j'ai vite compris que mutuno mutu akomi ko fanda na idée politique na ye. Na idée politique de base. Moïse Katumbi, d'ici là, Azolinga Sala, sorti officiel à parti naé. Jean-Pierre Mbemba, il a fait plus de 10 ans à Tika parti naé. Makamwala Mouka, Eza Makamamo Boye, et qu'il a avancé. Pourquoi il a avancé? Pour Martin Fayulu, il se déclare aujourd'hui toujours qu'il est le poison. C'est là où maintenant ça posera le problème. Parce que Martin Fayulu, maintenant, tu as un candidat unique, et candidat Nabiso, et Simbité. Moudoumousous n'est pas comme dirigé pouvoir au Azui. Il y a aussi déclaré aux candidats président Eli. Ça montre que comment on est aussi malicieux. Et aussi Mbaté Lewis, de quel côté Martin Fayulu m'a dit dans ma interview nae, ndabenga Félix Tshisekedi Eli lingi ya pamba. C'est no yo lobani par rapport à maman. Eli lingi ya pamba parce que yo yebiton je dis Eli lingi ya pamba parce que hier, à président de la République, c'est toujours Kabila Ndazo dirigé. Tilelo, hier, à le quoi car moi si mon bal a dirigé. Tu peux dire quoi pas? Otuni Mutuna m'aura bien. Mutuno Otuni na lobby. Tant on a répondu à la Mutuno, bon menacer ngandete. Vous comprenez hein? Bon menacer, batu ba menacer ngati. Même na poto, kalaming te na rien na poto, na banga mutute. Naza vrai villageois né grandi au village qui s'assoit na yagoya ça me donne na banga mututé. On comprend hein na rien na poto il y a des dans le projet cinématographique comme naza opérateur culture na makamba cinéma na rien na poto bobanga te bokomo na en live problème oyo Martin Fayulu azoloba Martin Fayulu azo maîtriser makambo bien té na domaine la politique. Martin Fayulu tango azo sala ba meeting na ye pour na participer déjà dans 2 meetings na ya quand Luka na ya makala Martin Fayulu azo maîtriser même makambo yi azoloba bien té. Pourquoi azo maîtriser en bien té? Président Tshisekedi tant que na vote na 2018 na 12e mois c'est le président Tshisekedi a remporté élection. Seni a publié cour constitutionnel et confirmé. Ce qui Martin Fayulu a gagné l'élection. Mais tout qui devant justice. C'est là maintenant ça pose des problèmes. Vous comprenez? Tout qui justice. Moi n'amboka Fayulu a gagné justice. Mais tant qu'il y a justice, il y a une bien té. Pour bandeko na ngai mama na ngai nazo biso ke justice soke yango na ndenge ya mbutu mbutu ekosu soka na ndenge ya mbutu mbutu dossier Martin Fayulu na Félix Tshisekedi Martin Fayulu alonga teka na eloko moko na forme kaka mais bino batu botanga Martin Fayulu atangi awa aki kotanga na Paris aki kosala il a des diplômes na ba New York partout on comprendre hein azaki na bavoka ya makasi boké na justice boké olakisaki na longi mais beaucoup qui te baye ba beti bino mbata mon kolora na forme po ba te beli ba comprendre raté même bokecho parce que ça atanga classe te nazo ba komba bokecho to po fulanga ngade na fulama de na ka mwana muke na fulama na lobi même bokecho atanga hein afin na zape na bato maile pembeni na ye on comprend hein parce que nako kobosa na été c'est un leader bato bayo ke la ka epende bazana na potwana pe bayo ke la na ndenge siko ya mabe aluka batu batanga atuna bango mais Martin Fayulu be ezolo baka vérité des urnes sikoyo
niveau ya tant bakendaki na justice ya ko elaki niveau nini akoyelaki niveau ya forme soki okei na justice okoyeli niveau ya forme c'est-à-dire que koloba lisusu te président Tshisekedi tant tokendaki na élection na 2012 et na 2018 na 12e mois c'est président Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi nde alongaki élection ndenge nini tokoye Martin Fayulu bika yenda gagner nini élection kaka na Congo ba voter kaka ye oye bien na lobaka na mutu moko boye na bi place Martin Fayulu au perdre élection izaka na Dekas na Grand Kasai kaka na Katanga et c'est ça ça la zoa cartographie ya seni zoa calcul ya seni beta machine au senti que Fayulu eloko koisi ezaka Grand Katanga na Grand Kasai ya mon koisaki ye comment na tena Kinshasa wa pour so ba voter Martin Fayulu ba voter na Kinshasa là je na boité mais na Kinshasa pe ba voter il faut tala ba commune pe ba voter ki pour soki na banda ko loba ba commune ba voter ki mwana mboka Martin Fayulu ponga moko nazalaki observateur na makambo itali ba élection Martin Fayulu ba voter ki boito bandi Makala Kan Luke Masina ekomaki tendance on comprend pour Masina eza monde ngana zako na ye koya me na yebi Kinshasa koleka bato babotama na Kinshasa Martin Fayulu alobi abotama na Kinshasa me ngana yebi Kinshasa koleka ye Masina eza monde ya bayaka na baluba on comprend Masina ya monde ya bayaka na baluba 100% eza bayaka na baluba bakabola 50-50 pour soki na Masina quartier 1 baluba soki quartier 2 bayaka na baluba soki quartier 3 nde bayaka soki Saint-Barthélemy na rolo beza ebele Tingasani esangana baluba na bayaka nteleza komini ya baluba on comprend sotoye na lobité que na ndenge tibalisme je parle ce que je maîtrise je parle en tant que cinéaste parce que dans un monde de cinéma na tourna ba film moko social je sais comment ça se passe on comprend koloba ete que Félix moi na mboka Antoine Félix Tshisekedi aza elili ya pamba eza kozanga koyeba parce que c'est pour le moment c'est lui qui présente la République démocratique du Congo c'est lui nazolo bangote pour kanga na muluba te je ne parle pas même de ça parce que maman n'a moulubati. Cohésion, on parle de la cohésion entre Félix Tshisekedi et Kabila. Au basala pensation de pouvoir, Tilelo Félix Tshisekedi batou, bazo croire toujours te. Il croit pas que vraiment que c'est Félix Tshisekedi azo sa musala yebongo. On dirait bazo tinda et salaboy, zongi saboy, kota boy. Selon vous, vous pouvez dire quoi? Non, ngai na faire comprendre batbo Hollanda biso parce que Tilelo ba ndima ngoti. Au moni bino batbo Hollanda biso na biki batbo bazali banande bolanda biso. Bozande na mpiaka bo ozonga na kimte. Na le barabe na bisa bino lokwana. Mpiaka nde sala bino bo ozonga na kimte. O mesana déjà moi métro au félé au ibi au mesana déjà moi ndako ya l'état landela wa 40 mois ya pona kozoma $50 pasi na biki bo ozonga te. Na linga na expliquer bino. Nazo attaquer binote mais nazo linga ko expliquer bino nde bozana difficulté à comprendre. Pas déjà bato basi pas comprendre. Yo nanga tuzaki na makala. Zo image à makala. Ça la commentaire aux journalistes. Félix Tango a eu pouvoir à saler a eu idée où Nelson Mandela a salagana 1990 tant il a eu le pouvoir en Afrique du Sud. Vous comprenez? Ce qui tozongi na idée oyo tant tozuwaka indépendance tozongi na idée wana nde bato balinga tozonga to benga na ba mindele to benga na bato Kabila non Kabila na bato na ye bazaba congolais. Vous comprenez? Félix il faut azalana bango pour comprendre que bato baki wapi hein maile na bango ezalaki nini po babanda ko kende ko zingisa mboka to banda ko lungona do bakomi ko babanda ko tinda biso na dignité na ya peuple congolais et si là donc si vous voyagez quelque part dans le monde vous vous présentez que je suis congolais au komi le roi Oseka ndesko na idée wana tellement que Félix c'est un grand manager. Tu vois, c'est un grand manager. Binomo bozomo ezoleka na New York kuna, obonyo leki na Belgique. Félix c'est un grand manager. Il a fait des études commerciales. Attendez pas de voir finir pour na Congo pour ba yebake otanga il faut avoir 50 diplômes. Et ça la reloroté. Félix c'est un grand manager. Vous comprenez? Qui manager na ezaki batwana bazalawana. Pour te comprendre, nini basala ki tango basali 20 ans depuis 1997 jusqu'en 2018 basala ki nini parce que moko ezana makambo belé il faut azala na bango vous comprenez ayeba pour na ko diriger dans les jours à venir pour Félix mandat Swesili to ba accélérer mandat mosusu to ba accélérer mandat mosusu oh yo so mona te que mandat déjà mosusu déjà assuré
maman tuna biso ba africain to botaka mingi mingi question mususu zela to koma wana biso ba africain to botaka mingi déjà so baso balongolo déjà charge à 7 bana bakende na autant école primaire ofele yo moko mi pesa réponse mais comme peut école ofele ngo komi zela le wisto moni na répondre na mo classe ofele on a pesa nazo répondre yo sikoyo Félix Ifoza na bango badi adije mboka po ayeba ndenge nini bato oyo basali on comprend Kabila eza ennemi te asimbi bango asimbi pe na biso bato tozangi na pouvoir te banani bazangi na pouvoir te biso peuple yango tokomi na pouvoir ya mutu asali o politicien o soldat général moko boy abazalaka tout puissant yo kendeka na justice funda yo lo baka ke mutu oyo asalinga mabe o comprendre que ozwaki pouvoir oh man pour bato bakanisa pouvoir ya Félix Tshisekedi disait eza pouvoir ya peuple c'est quoi se sentir à l'aise se sentir à l'aise du Kamba classe au fil au lobby par rapport non parce que tout le monde bambutu ezebele babilo maman le bezebele parce que bana besoin ba yoka mbutu zo le kana bekol ba tumsu ba professeur msu comment boy otangisa ba biso biso bo futi biso le lobby te to ça la grève et tout likambo paye wana est-ce que ça vraiment ya so ba confirmer paye parce que na bekol msu to ça qui ba interview to monique na nous ba régler ba compte. Maman, nazo répondre en tant qu'analyste. Analyse mon domaine, je ne prends pas beaucoup de minutes. C'est juste pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'enseignement. Kende na Lupio, Kende na révérend Kim, na Sévigna, Kende ba école yo yeba sala ba komwana. Tuna bango ke Minerva na bango ekomi wapi. Pour sentir que c'est réalité. Batu bazolo babilo wana iza bat oyo ba yiba kanyaki à l'état. Na kolo ba moko na bango. Muzito. On comprend, hein? Azalaka pauvre le Rolangati, Azalaka pauvre. Aujourd'hui, il est parmi les millionnaires congolais. Batunde Baye Bakate. Par exemple, toi Bandundu. Moi, Bandundu, moi, face Moroboy, hein? Mais Muzito, c'est un grand millionnaire. Il a fait beaucoup d'argent. Tant que ça a 3 ans, il y a mandat naé. Ce que Muzito va comprendre dans côté. Hein? Avant-hier, Muzito Zamata tampon. Lui, c'est une aventure tout fait. On comprend, hein? Bon, tu as 1000 écoles. Mbongo abana to bando sala 1000 écoles chaque année. Ndé monto zo luka mbongo wana. To ba kisela baba kisela ba enseignant. Likambo ya kotanga ofele zanango réalité maman. C'est-à-dire que na mboko oyo zo linga avenir nango. Hein? Ba tchaka mbongo beninde na enseignement. Pour enseignement de cela et former batu ya génération nyonso. Yango moni Félix Tshisekedi mwana mboka. Alobi il faut to bandra na éducation de base. To banda déjà ko chambongo. Si akoma na suku ya mandat na epo ya ko sisa makamyo sa RDCT mais n'importe que soit tikeli biso ata enseignement enseignement base izala pour les difficultés amingi tu trouves quelqu'un qui est licencié à l'IFASIC à l'INUKIN na fingi ba na IFASIC te mais mayele azana ngote sur le plan scientifique ako se défendre ako s'exprimer te ko ça la demande d'employé habité yango no moni jalousie entre biso na biso bato to sala média biso bato to kenda facilité to kenda ba facilité mosus jalousie komi makasa bato ba utai facilité yango no to loba mwana mboka Etienne Tshisekedi mwana mboka Félix Tshisekedi ate mbongo ate déjà lisu na makambo itali enseignement yango moni alobi bon ndenga na ye to banda makambo enseignement parce que ezanango makambo ya yete eza makambo eza constitutionnel eza na article 46 ya constitution. Bon bah quand je suis devant ta caméra on maîtrise bien des textes on maîtrise bien des choses parce que tant on a les canaba médias quand je parle quelque chose il faut n'appeler ça référence. Sa référence nango Lewis toke côté ya saut des moutons et ça l'a mis bien tout le monde va pompage 24 c'est bon mais le souci à congolais ils allaient allier bien souci à congolais ils allaient allier vraiment qui toko mais si on a domaine à colia papa Félix to colia journée pas foufou qui tata ba fouzo madame bon ils ont matakaka et l'on est sali que marambona et vite parce que ba congolais ba zaka foufou intervenir dans la ka foufou on veut manger balimbali ya foufou mais foufou zaka ya mata Félix alandi kama mbo Kabila banzela na banzela. Bon, Félix abandi makambo Kabila te mais nous avons un petit souci dans notre pays. Le pays était enclavé. Tu vois, Kabila il avait des bonnes idées pour Kabila zaka mabete, hein? Kabila pe azana ba idée bien ko bongisa banzela mais batuyi asala na bangonde ba komiser na suka. Félix c'est tellement gaza yé moko mwana kin hein
bino ba kinoise entouré na bato FCC yoka bato FCC ce sont des Congolais il faut bazala wana ba mona ndenge Félix a okumbela makambo bango bazokende na idée nde ya Fachi on comprend baza autour ya idée na ye on comprend tellement que bango déjà basala bazana moins expérience maman bakolungula bato nyonso te bayina bato asika non 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 sur le plan administratif c'est quelque chose de très dangereux. Avant de répondre à la question, on a une question moko sous ça. Parce que le bato FCC, bazaka ba Congolais. Mais biso to mona ki Jeannette Kabila, to mona ki na parlement, bazo kate maloba, aloba kaka. Babet azo loba kaka. Eloko wana na non, ça c'est un débat parlementaire, madame. Wana soki olingi jumu susu lukanga, je suis aussi journaliste parlementaire. To kolobela na makambo elegra na kati ya parlement. Vous comprenez hein? Pourquoi ceux qui nous allons liboso azolo baba okate ba omonya linga komati na suka na ko expliquer ba bengi morceau essentiel morceau super na ko expliquer makambo nyonso wana to zongi na makambo eleke ozolo ba ke ba congolais bazolela likambo ya libomo mais nzela il faut ebongati nzela soki ebongi po Fachi alobi hein to bongisana no banzela makambo Fachi za makambo masolo te soki ina zongo ba sala soki 32 ans Mobutu na grand Équateur kuna 32 ans Mobutu 18 ans ya Kabila 3 ans à musée. Nzela moboye pomoboye. Ata muteki fufa ko salango. Ba salango te metant Félix Akosia basali yango. Banzela wana ezali eko facilité comment biloko oyo bato basalaka. Bato balona bilanga na ba village ya mike ba même biloko na bango na ba grand centre ville. Il y a ba RDC na ba province nyonso. Ponga na zoloba idée non ils a focalisé plus beaucoup na 11 provinces. Maman soké lokola na Kasai. Là où moi je suis né, là où je grandis. Et ça province Moro, et ça na biloko rolia, mais pas biloko comme na ville en Boujmaï. Maman c'est collé là. So ke na Kananga, na Goma, parce que c'est pas place déjà na Guinda. So ke na Katanga. Tu vois? So ke na Katanga, OK na ba Mwadika Yembe, ba Kabongo wana, place biloko, place où ça ma beleza. Hein, so ki ba loni biloko après des mo ba loni sous pour biloko comme na ba grand centre ville c'est tout un problème. Il y a un moment na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ba komi obenga na kin même mundele béton Fachi béton na webi so komo ba komo benga mikolo sous na anglais à lobito bandana no kobongisa nzela on comprend banzela ça ne doit pas encore prendre beaucoup le temps banzela ko zoka tango mukie kaka après biloko ezana ba village wana maman même so ke apa na tchela so za na tchela ka fuma avocat ezaboy 200 francs. Soit qu'il y a un Nord, parce que je suis vrai congolais, bah village wana. Bidon ya mafuta à 28 litres, à 25 litres. C'est à 8000 francs, 7000 francs. Mais tout nanga, pour comment on a qui ça. C'est tout un problème. Il y a un Fachi non. Pour biloko kaka biso moko na tolo na kana na makasi na biso ezali. Mais pour comment on a grand centre ville, ça pose un problème en zela. So qui toleki na wana ezaka tanga mule eleka 100 jours. Pour 100 jours soto baniko le belango, ezali lenge ki toko makasi. Pour nazo zelo tout nanga Fachi azaki na Belgique, Fachi azana New York, lelo a Koloba na 18h. Nena question na zelo tout nanga pour kunande na ko beta fimbo. Mais na suka osuki sangana na dossier à Kinbopeto pour qui ça c'est salité makas. Qui ça c'est salité makas to kenon na question Kinbopeto. Tozaya kikuna na makala eza lokwa esikamo la direction elengesa et lokwa esikamo abandonné rejeté comme si ba fulu nyozo bazora na ville ya Kinshasa bayaka nde ko chango nde kuna bayaka ko chango wana donc insupportable il y a 2 enfants donc rimoko impraticable donc réaction non na Kinbopeto. La réaction na Kinbopeto eza ke mwana mboka Jontini Ngobila yemoko bami benga za kinwa à moi na salongo talaka image à salongo biso solingi c'est comme le rôle à salongo hein ce qui azana ba idée wana ça fera vraiment quelque chose de bien maman so ke na Accra na Ghana hein so ke na Côte d'Ivoire au moni ba capitale wana yo comparer na Kinshasa ils vont mieux rester à Lubumbashi que venir habiter au Kinshasa c'est salité makas mais non salité zaka ya poubelle salité pe ya ba mitu ke tondi na nzela. Moi na mboka Jontini Ngobila tango lobi Kinbopeto bat oyo basala ba garage na nzela basala ba chantier na bango na nzela il faut dégager en tokoma lokola na ba pays développé le sorti ki mutu kana yo au parking ngo mabe ozaka na 30 minutes après 30 minutes mutu ka moko pouf et le kotango allez agezo ngo na Interpol c'est comme ça évolue
kin popo yango wana kin popo suka kaka na ba slogan te po ba congolais to mesana mingi ko suka na ba slogan et suka na ba slogan te mais tout le monde sur le plan pratique to koma chaque samedi salongo suka te ke ba policier ba 500 francs te salongo vraiment na quartier salongo yango na kosenga te ke mwana mboka Argentine ngobela il faut sensibiliser ba chef de rue ba chef de quartier po ne kishase ko koma bopeto soki ba chef de rue ba chef de quartier baza sévère lango bien soki koma mi to ba longoli ba sage soki koma mi eko ba komi tomoni chassé oyo bo chassé na divagation bakangi yot bonga na ebi papa na biso na Mbujima je me rappelle dans les années 1980 89 90 likambu ya ma ya douche eleki na nzela baya bakanga ye batu ya hygiène tolingi service ya hygiène ezonga service ya hygiène existaka na ba papier te na administration te ezonga eza service ya terrain moni congolais africain alingi nde kokomela sévère sozo serré makas lingi maman tango musée ayaki alobi eza likambo kofanda société ke bofanda 2 personnes liboso yo mona bato fanda lisuso yango nde tolobi kini bopeto tika la kaka slogan te po so etikali slogan yo ebika ndenge ko suka oui omoni na suka ya ba marche na makala pe baleli André Kimbuta yo tshela mo ba salité wana eza André Kimbuta te eza ne ba bourgmestre yango nde na obi ba bourgmestre batala ba commune o place population ils la rebelle place aux maladies soki yé po izo batu hein facile batala yango bien tala ne tuzaki na bino na makala d'ailleurs na kangi photo j'envoie un ami afin d'en acquitter tout temps na Kasai il est parti en Afrique du Sud pour le moment il est aux États-Unis na tindi les photos WhatsApp à tout mais mon cher mais na refondre na kisasa na bi voilà Kinshasa tu vois pe tozo senga moi na mboka Argentine ngobila excusez-moi les termes à qui met la spécialiste ba o basala musala sarbité bazali les spécialistes sont là batanga ba classe ya ko longola basalité à qui met les pana bango qui mbuta tika service mon quoi ya ko longola salité il faut qui met les pana bango ba travailler ensemble ba meka azo musala na pesa ba bugumesa te ba bugumesa ba na musala munene ya ko sala na kata ba bokomi na bango musala ya kini bopeto ezo senga bat oyo ba spécialiste poubelle tokolongola ngo tokotiango wapi oyo tant tokotiango na kati ya poubelle tokozwa déchet nini tokosala ngo matière nini c'est là où tozolinga ke mboka ye avancer po na poubelle pe la rezali ezara slogan pamba te yango tozosenga ke kin bopeto mwana mboka Argentine ngobila etika la maloba pamba te esalema faut qu'il s'essaye et tout moment pour qu'il s'essaye des lumière miroir ya mboka na biso miroir mboka na biso to komo ke na suka mais question na biso ya suka avant de chuter donc kasi yango nde na question fachi béton nde ba obenge bongo béton donc azaki na New York réaction na ngande fachi azana New York lelo fachi akoloba na 18h tozozela makambo koloba na bika koloba makambo bien poko koma na ya komaki na New York mwana mboka hein Chilombo comme na ye vrai nom na ye ya mwana Chilombo papa Tshisekedi apesa ye tango akomaki na New York bo mona ikaka na pesi na musika vena nga Marius Mungu na lela effort na mona ki ye bazaki pe na ye na mona ki apesa ki mbote tango akomaki na New York Fachi akomi na New York akendaki kaka pona akende 74e sommet ya Nations Unies akendaki pe na kati ya ko luka lo lenge nini ya batu oyo bakoya ko pesa ba congolais misala yango moni akutaki na multimilliardaire du monde le Bill Gates bazaki na ils ont discuté bakutaki na Muto Modi Kembe amemi ye tin Atlanta akendaki komona comment komema ba multimilliardaire parce que Congo peut avancer Congo va avancer pe na eloko moko bato bazobosana il faut secteur privé et comme belé pour l'état doit charger à peuple et moroté l'état travaille avec les individus les personnes ba personne on a ba multimillionnaire ba multimilliardaire il faut ba yoko ba entreprise na bango pour bazwa un grand nombre ya ba jeunes oh l'état zo produit diplôme et comme le la mac on comprend hein bazwa misala yango no moni akutana kina batu nyonso wana na cadre que Congo il faut y avancer même ngana yote to fani bo to vivre bonheur te na bi ngana yote robota tozana to robota bana yo ko bala nga déjà na maman na ndako
Nadia Banami balé les deux bons garçons principal na Eden nabi que ceux qui batangi ba classe va se retrouver sima il y a ba idée à Fati. Vous comprenez? Idée à Fati. Mais à okuta na ba bokechu akuna tebo. Uma bokechu mo akuna akuta maman na ngai na bokechu c'est un Congolais. Vous comprenez? Les loba tu ba kama pona finga ya mingi. Maintenant insulte. Zela na yebisa bokechu là c'est un Congolais. Son problème c'est quoi? Son problème est que azana batumoro boye batinara e boketo zo rambonga boketo batu bakuti etango fati azana palais royal na Belgique boketo na monga zo kabela batu libanda où est-ce qu'il a eu cet argent là? Ça montre qu'ils ont un groupe de gens soke baza ba minelete ba balingi Congo ya avancé te ezamo un groupe ya batumoro boye ya mutu batumoro boye ba sala ba échouer na Mobutu na kolo ba pe comme on est clair papa Ngwanda. Vous comprenez? Il peut être derrière tout ça pour y alingi Congo ya avancé te. Pour les Aza parmi Batou Mobutu à Bengana, na Maroc avant Koufa. Batou Balingi Congo est avancé. De Bokecho coopère avec tous ces gens-là. Et là, on a conseillé on a biso Bokecho. Ata Ozama Tama Minene, ma Tama na Minene, on a nabi que Zapo, Ozola Miliki, Ozome la Miliki bien, Ozola bien à Poto, Biso Ozama Tama et Konda. Nabi Kalamite na Koma Logolayo. Ata Ozama Tama na Minene. Mais il faut y être que, comme ma vie na yo na ko fingate. Pose. Pose au Tikaba na orchestre. Non. Yeah, personne de Zachary, merci Zachary, mon tamema na poto. Mais le boy ba ngote, Zachary mon tamema na poto. Matama wana ezamine wana, na bige kala mingi tetanga ozonga na kini matama wana ko diminuer. Na lo ba ite ke mwana mboka bokecho, matama wana na mino wana sur la bien te wana te mino eza propre te. Il faut besoin na moi ça somelo ma brosse, o chaka moi nini pour moi na moi sur na rappeler moi mbanga. O kan ça moi mbanga yo moko. Boketo il faut zonga na kisasa litu yo zosala na poto wana tolingi to sala parce que biso to zala kawa to sala lita to bima na nzela. Moi j'ai parti dans des reportages en tant que journaliste to zo ba gaz to kanga nga papa je papa tseke dia poeta serment na limité na sala na kasho na kota ba kasho na bando banda litkala. Soki Félix a commis le président, coup de chapeau ya lit na biso. Et ça c'est que pour tout ça la lit biso stocké dans la présidence, ou biso stocké dans la ministère. Biso to stocké dans to tika na côté na biso. En tant que journaliste, en tant que analyste, total bino ba to bozo sala po biso to ba chômeur te. Ngana de na msana nga. Comme na suka. Question ya saïsaï auto mona ba revue de presse ba tché ba bi ba kanga saïsaï po lobi ayebi pa ba kabila te ayebi ndako maman ayebi ndako kabila te ayebi ndako ya Fayulu te ayebi ndako ya epa ya ba président Félix Tshisekedi Tshilombo te namboka na biso il faut comprendre yango to komi na état de droit botika mutunyo sana ba droit na ye saïsaï c'est un comédien tu vois. Alors la salari mourana pour na sexaka population. Mais peso salari mourana, alors bien on a ndinga mabete. Ngai na famille, na photo ya famille na biso, famille Kayeye. Grand-père na fille parmi les premiers médecins à Congo. Bazaka formé par Bamindele. Vous comprenez? Photo ezali. Le loso luki ba archive nanga okei ogomona yango. Papa nanga botama na katanga na kolezi. Vous comprenez? Soki mwana mboka taïsaïwa sexaka biso. Tout ça qui n'a eu d'ornement dans ma tête na président Fati qui a sali moi il m'a n'a pas na conseillé ça peuple congolais na cadre toujours comme ça ma beza wapi hein mais peso le bibongo est-ce que le bigara na kabila yemoko le bina kabila yemoko tin le bipena moi na mboka Martin Fayulu vous comprenez à cause de père le bina ba tuebele pour Jean-Pierre même ba tuebi papa na ye papa Mobutu tuebi papa na ye tin alobi na ba famille ebele alobaki peke soki Fati nde azawana azana droit te soit c'est les révisions to gena limité mais mabeza wapi mama na ngai bino ba politicien bolingi ko somba likambo botana ndenge bo diriger 18 ans to tikali 0 mais botana ndenge tant tozo bazwimbo kaka dans quelques jours place tozali botika muntu s'exprimer soki muntu s'exprimer afingi muntu te soki muntu abimisi un jour code pénal na biso et pexi un jour public soki fingi un jour public à ce moment tu seras punissable soki muntu asalika ka imuna e botika ya sala yango mwana mboka nani na mwana mboka saïsaïo na rappeler ba congolais pour boyo ke botika ko na ba idée na mino na ndenge ya mabe ça reste toujours un comédien. Nako cadre ko c'est ça toujours bat. D'ailleurs on a payé un mot de place ça à Paris. Vous comprenez? Jour moi na mboka Lutumba Simaro kofaki. Lutumba Simaro. Mais comédie ça ça sala na katu. Akitira baluba te. Alors si ko to bandolo kaka Chiluba.
est-ce que le président Siligaki Chouette-toi. Ah, bichouette, le président Siligaki. Mais, ah, vraiment, maman, ceux qui ont moni mon toiseau, t'as moi la bilo wa bongwana, aïbi makambazo lo bati. Boti, bino ba politicien à l'élo, ba politicien nzala. Vous comprenez, hein? Politicien nzala, bino ba fanatique à l'élo, ba hypocrite, boti comme toi s'exprimer. Mais ceux qui m'ont fundio, wana me, m'ont fingio, wana me devant la justice. Oui, un mot par rapport à Bano Sobalandio. Na bambote na banani parce que comme d'habitude na suka ya émission na biso na bi que bazaki vraiment ebelé pour na kolanda émission na biso e yam kona lelo moi mbote na baina sobalinganga na batons balinganga na pesi mbote na pesi na diaspora nyos mo mbote na pesi ba masa na baza na San Francisco bandal na kati ya San Francisco Willy Ilunga obabengo Willy comme na mwasi na mama Kaba na kati San Francisco na bige bosuna mingi na pesi binombote na pesi ba masa na nyonso baza na Paris Johannesburg pourquoi pas Batelutadila hein attendez au comment Niki abosa na yote na kati ya Paris Batelutadila na pesi masa na moko pe azana Lyon kombo na Eric Lubila azana Lyon masa nga na biki Ozara na motema nanga na pesi o mote coup de chapeau courage ndenge ozana 400 liona na ba staff nyonso na PCP James na Chicago Charles na Washington baza ebele maman génération na ngande to tanga na ba mouvement kuna tout le monde est aux États-Unis so na bandi opesa libanga wa ya comme lobby baza ebele na pesi ka na pesi wana na suka na pesi nazo encourager yo nazo encourager ba jeunes nyonso yo bazo sala na musala ya journalisme na ndenge na cadre ya bien na cadre ya polémique ya buzoba na bat oyo ba banda ko sala ba émission musique ceux qui au quotidien dans monde de politique il faut ba le lengini na ko sala yango conseil wana na opesa yango a na politique tout ça le rôle na musique té a na politique tout le ba fait on comprend tout condamner mabe on comprend a na politique tout ça la neti ndeko zo tuna makambo oyo et kobongisa ba vie ya peuple congolais koyana ba mission politique te pour tuna ndeni muto ala te lemba et lamba tout tikela ba musicien pe makamba musique et koya botuna jibin piano. Voilà, merci beaucoup, merci na baino zozaki ebele pour na kolanda biso na pesi merci na bateau ba pesi biso espace oyo babi maison d'habillement mo ya kano kafu merci à vous, merci vraiment na Hermas Tadi pour les images, merci à toi Grâce Makola babi Grâce Makola la fille qui cartonne. Merci aussi à celui qu'on appelle au Carmier sur le million de garçons, que c'est Biongani Bionchou, Gabi Panzo Moukousatalo, merci à toi. Merci, Nabaïna Sobunga, toujours Kolanda Bisso, Papine de la Messe au Carmier, Christelle Mamou, Boza, vraiment ébélé, mon papa, Tchachomba la Cacho.